Eva Dibawanzambi, les visionnaires de la mission évangélique gauchienne, après 5 jours qu'il a passé en Bujimaï, à la montagne de Katenda, dans la province du Kassai oriental, sur la montagne de Katenda, les chasseurs de démons dans le monde a eu un message de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la libération des captifs dans n'importe quel domaine dans le monde. Shalom, shalom. Libota na nzambe bisika suzona kati Rolanda biso awa toyaki na mboka ya Katenga na précisément na Mbujimai na lukala ba toyaki pour préparer prière na biso ozala ki recommandation ya chaque mois na fin du mois tokuta na rapport sambela kana thème nini oyo Bible ezoloba que ma vie doit changer za décision ekute pa ya moto na yango ezali mokolo ya le 27 octobre mercredi na 6h na intendance mais le col les recommandations pour banda yango mokolo ya le 25 octobre lundi à partir de 6h à 8h30 tokozwa deuxième jour ezali mokolo ya mardi le 26 na 6h à 8h30 ndena kosenga na yo zolanda message oyo kozanga te mokolo mardi ozala mokolo jeune biso tokozala jeune tokoliaka lipa nati na pokwa kozanga te parce que ezala makambo ebele nzambe a répondre a pesi a lobi ete kosalema ya minene pe kokamwa mokolo ya le 27 octobre na ngomba ya intendance à partir de 6h jusqu'à 11h nzambe apambre bino au travers la retraite que l'antidémon Eva Dibawanzambi organise à l'intendance le mercredi 27 octobre 2021. Dieu va faire de grandes choses dans la dite date. Un rendez-vous à ne pas zapper. Venez contempler la main du Seigneur avec son ange sur la terre, les prophètes Eva Dibawanzambi. Mission évangélique gauchienne est située 69 avenue Dibaya, quartier Lodia, commune de Kasavubu. Nous sommes dans la ville de province de Kinshasa. Référence croisement Dibaya Chaba, non loin du rond-point Kipwanza. Cordial, bienvenue. Toute part.